balobeli ya madame Sila baye ko senga mami étoile $100 oya ki ko tourner wana tango yozolo ba bon parce que déjà tourner ki puis bango baye ko senga na bité attend que mukola théâtre est-ce que ça là na bien pesa ki de mbongo asa musala siko ba secondaire donc ça droit ya zong simbongo bango ba zong sele musala te na génération ya milo kitoko donc mame pela oyeba ya milo kala kalati abota abota te poane tango monaka bandeko no bakomi batu ya batu batiki musala o bino boyela na ndenge collègue na oya gabi akoma osala musala lelo bo atika théâtre ayabwe a rejoindre biso na chronique o ba yebaki na bino bo lelo par batu nyonso bayela musala te batu nyonso bayela musala te mame pela mais tout mona bojua na bango sur scène te mais faut bazala kasi bata musala te so oyebi musala faut zala musala so komi kolongo na musala komi koma mutu eza musala te nga mingi docteur Abraham de Jésus ko lo poso wapi na lo poso mi docteur Abraham de Jésus nde mutu sa makambo nazala fanatique ya bactère o bajouaka bien o basanga musala bango kitoko so osala musala kitoko mama pela linga muta musala donc naza fana nao so osala no musala bien te boza fana ya gabi te bo ma Teresa mama Moseka nazala fanatique ya mama Moseka nini oyo ozaka na ona ndeko na oya gabi na monaka na émission vraiment yo lobaka te mais ye azaka na facilité ya retirer yo et on n'est pas la même classe classe moko te nde bino nyonso botuna nzondo on imame n'est pas pela la même bwaka classe baninga non toza l'école moko mais toi classe moko te mais mame pela namoni yo bien chérie nono donc osimba openza bien mwana chérie nono batere intelligent de breveté sukantoka mibali non non soki chérie nono azali te lingo ozala na bacolère mame pela par rapport à baage niveau nazalela idea bakandi eza oleka makasi donc faka chérie nono po aya wana dose bamoto wana epela noya nango fe omona awa na réseaux sociaux bakangi mame pela toyeba pete nani asalaki bakanga mame pela mama nga naza mundu na memela bato bangambu ti soki na memali ngambu bona boya mais na nde toyoka ndeko no bijou la reine d'Afrique yo olobi ndeko no bijou la reine d'Afrique nga za bandeko te donc ba bandeko no te bato baloba wana pe ko memela bango ngambu te nga jeta nga memela bato ngambu neti nga boy naza trop bio alors so olambi de ba formol na ibaka mwenga donc yango wana tentira bien pour sanzoto bien pour lia bio bio vraiment naza trop bio ya gabi liaka bio zana noa c'est bon âge de c'est avancé ba combien wana mame pe non que dena ba bulira babule pour na dena lingwa ele zana lingwa ele donc to chaye dans les 50 matin tinga ko lexata pour na déjà mame pela nga za pena gaya mutu mukie talanga misuni minene eloko esalanga nazala na tayo parce que na kota idea na box ntango nasali physique mama ona na nyongi nzoto napesi nzoto pasi mpo lelo ezala bien ozana mpe na misuni okati ate libu naza pena nga kaya dessin nga naza na kaya dessin nga kaya dessin sans écriture sans bâtir sans géographie banini badani baada ba géographie nalobi nga yeli bakata hoteli mais ameka no matana lokolo ya na ndenga bien pino zwango amatisi nzambe amatisi jango
Exode, zo mère bien go, mère Matisse. Kalo kolango yango ba masu yango. Olongoli yango. Bako matsate. Te bako kate. Yaka bien koko matsa boete, koko fanda boete. Mame pela ça en forme. Maman Étoile akendaki jouer pandeko na ye sila. Mais polémique et koti ndeko Vincent oyo travaillera na ndeko sila bayeli biso ba audio ndenge bandeko négocier pour Maman Étoile ya. Est-ce que c'est important bayela biso ngo na TV? Pourquoi bayina? Na expérience oyo za nango dans Étoile ndenge ki ko jouer c'est mabe. Encadre Golden lelo okotala bandeko oyo pe bazo encadrer bana mais bana bazo kende na libebi ndeko no sila ba uta ko afficher bana ni mibale na partout wando te ya bana nga ba ibi nde na te ya bango po nga na za mwana na mais ka pe na kote ya ko lakisa mwana nzela ko tambola seke yo mo tambola ki bien. Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue sur votre chaîne, notre chaîne Haute Bascule. Abonnez-vous massivement à la chaîne Abino Haute Bascule. Oye pe sarabino ba information bio. Oye ça la rabino vraiment musala kitoko comme il faut avec votre CPI Darling Love la canona. Donc, avant tout, bandana kopesa mbote belé na papa Tigre depuis États-Unis, manager de l'X, bambote nao et belé papa, et longo na libota na yo. Un grand merci na ba base tout. Il y a Londres, il y a Allemagne, il y a Hollande, partout dans le monde. Ba base tout, il y a famille libota. Bambote na bino vraiment belé na maman Belleville Candy la patrona. Bambote na yo et puis bambote na ba nyonso balingaka. CPI émission vous avez droit de savoir bozaka na droit ya royeba tango CPI ayaka seke makambo ezali lelo vraiment na ye koyamba icône na théâtre to ye koyamba vraiment mama epela moto mama epela o bino soboyebi lelo vraiment na chaîne biso Haute Bascule toza na ye to solo la masolo ebele po mère autaki Dubaï. Donc, azolumba nous fraîcheur à Dubaï, na yembangu mbangu pona ko solo la na ye po mère alobi a beti te mais a lati te mais a beti. Donc, awa mère a bundi vraiment exo soki tozali loba moko émission na biso e bandi. Bonjour Maman Pela. Bonjour. Maman Pela. How are you? I'm fine, thank you. I started in the car. Maman Pela. Oyo. Oh ngai nga bayebanga déjà bayebanga mutu na lika batutu na ba locks. Bayebanga ike na kamukuse munene nzela mino. Mais ba finga ko na soni mais. Ba finga nga. Ngana ba finga nga te. Bato baloba wana. Na ba nga te. Faut ba nga facile. Yo na sima mukongo na yo kata ya ka facile nga loba nga totalani. OK. Tu che miroir, tu che ba filtre, ba ni to sololi. Filtre, mais ça va dans mon sans filtre. Qui te remarque. Si la robe moroto koso. O kolo yongi. Kolo yongi. Donc le bara yongi wana au pratika? Au pratika Maman Pela. Ancien boxeur. Et super mimi sa ngam. Na pisa mima pengambo. To baba to baloba wana pe ko mimi la bango ngambo. Te nga jeta nga mimi la bato ngambo. Mais Maman Pela ça va. Omeli na théâtre ndenge to banoko mona yo na bando talo na mona mukie me na mona kola te Maman Pela kai bakola na nkoti so lingo kola fusa na nko so to lingo kola te osalika niti ngo kola note mais âge za nanu te bon âge de si avancé ba combien wana Maman Pela no ke dena ba bulega pour na dena lingwa ele oza lingwa ele non Maman Pela bi azana lingwa ele donc dans les 50 matins. Tu as encore l'exata. Pour déjà Maman Pela. Merci beaucoup Maman Pela. Tarolobi. Vous avez déjà Maman Pela et ça bien. Maman Pela tout sur la non moi mukie moi lombangu. Lelo oyo oumeli na théâtre ça déjà combien de temps na théâtre? Parce que bandi théâtre moi kala.
Théâtre, non, il y a 29 ans. 29 ans na théâtre. Ok. Na lelo ndenge oza na théâtre boye. Nini oyo omoni ke théâtre oyo bandaki tango bandaki ozaki na ba 5 ans. Na théâtre oyo lelo komi na 29 ans. Nini changer ou bien nini bakisana? Bon, théâtre changé comme personnage. Ok. Le personnage n'est pas si moi marqué mais théâtre ils ont mis en itikala 4 carrés les 4 femmes de tolo donc il faut changer exact. Il faut changer la différence est entre opérette et théâtre c'est tout. Tant que lobi va changer ba personnage yango mama pela comme rare na théâtre. Nazara te bosso rare on grande. Ce qui est rare est cher. Ok. Hein? Ce qui est rare est cher tala. Ce qui est rare et cher. Mame pela. Nenga na to sola likambo na loba pena likambo so na moni ofona tuna wangu. To mona awa na réseaux sociaux bakangi mame pela. To yeba pete nani asala ke bakanga mame pela. Ah mama. Nga naza mtu na mimela batu bangambuti. Seke na memali ngambu. Bona boya. Quand on montre quoi tu peux vendre donc montre na mimali de ngambu yango mona kende prison heureusement que je comme numba so mboka matembela simanda kwa zalanga vraiment mabela kinga bois à côté mamba on a beto na une semaine ouais mais nande toyoka ndeko no bijou la reine d'Atrikayo olobi ndeko no bijou la reine d'Atrikayo nga za ndeko te oh mais bandeko no théâtre te mame pela ba collègues ce sont des collègues bandeko te mais na théâtre bosala déjà famille ndeko suku nazaka mingi na mama shako poto batetela wana kota batetela kota ba mongo na ba vimba le sombo donc wana ndi bandeko vous comprenez mais mingi ba collègue boulot donc ba Karine pala wana ndi bandeko parce que poto amuno moko to ko kepe muzila moko OK ba collègue to kuta kana musala to kabana musala comprendre ouais donc ba bandeko noté te ba collègue donc collègue ko merde ba to benga ngo comme déjà famille en théâtre poso lelo par exemple les famille ola liboye famille ko makana sima théâtre ndé ko maliboso to souhaiter te wana eza ndenge to komisi yango po famille nanga ba kutikala na sima te po théâtre de kala liboso donc ba ko sala théâtre ba sala likamoro te sans famille nanga pesa accord comprendre donc théâtre ezaka na se famille nanga ezali ko po famille nanga mto ezana liloba tant ba ozipa mabele mta ko loba eza famille nanga eza théâtre te OK et donc bokanisa bongo te bakonyoso ba oya parmi ezali boso parler mame pelo lingo loba ke soki lelo peut-être nzamba zui molimo na famille na yo pe fo ezala echa liloba ezala te kasi ezaka bongo te makamunyozo lekaka bongo déjà la famille faut bazala donc ata bozi décision nini faut boso na famille bon no tambola na famille na ba théâtre ensemble voilà bato pe bazala na bon même moral na mame pela te baya na bango ko leka liboso te batika famille te baya baya po ba mona ndei na lali te po bango pe ba lala te balala te deni kasi bango bala mukate po bato data derrière boy to yoka na ite sko tonga na kufi fo ya kotala ngande na lali te po ko kufa na ngai yo okufa te so comprendre donc yango no muntu baka c'est pas la peine au sala na mabe ko za na problème faut le quoi ko za banzela mo za la clair OK banzela mo za clair mais mami pela na moni yo bien chérie non donc aussi mba penza bien mwana chérie non bater intelligent les brevetés sous kanto ka mibali yango esala ki oza no bo sans yango bena za nga sans problème pour tala kaka donc vraiment sans ba colère non soki chérie non za été lingoza na ba colère mami pela ba âge nzamba tsaka mutu pembeni mutu pa bakisa implicite et bien so nzamba tsaka chérie non pembeni nga po niveau nazalela idea ba kandiza ole kama kasi donc feka chérie non pour atala moi na doser ba moto wana ipela no ya nango fe yango wana penza mame pela kotala lelo collègue na yo po yo lobi na benga bandeko te collègue na yo ndeko na o Belleville ngana linga mingo cha bandeko po ngana minga na benga bino bandeko po boza bandeko ndeko na o Belleville asali théâtre moko et puis si moi bulu yeke na bandeko mususu balobi ke scénario wana koma ki ezambwa kila na ndenge yo yebeli ndeko na o Belleville ngana na tele ngote moi je viens de Dubaï, donc non, on a 8 ans,
Maramuti na ngoma ilobi samedi dans le lundi. Donc faut on est au côté na ba réseaux sociaux on doit landela. Donc le quoi na yebité peut-être ils a conception na pour mutu tant ça la idée na film avant abanda ko koma. Alors on a conception idée na non ça neti na ça film moko je déteste la langue. Wana titre pièce nanga so mutu musa sali ngai ba déjà donc dans un titre nango alors na bandu siko ko zwa idée sikoyo après na ko koma après na ko benga bato ba ko jouer ça musala donc tant wana zo ki conception ngaza ite donc ils ndenge ya kanisa ki pièce na ezala yango esali pezala na ndenge yo yebeli te na ndenge ezalaka donc ya ndo ko malika mnene o ya ko mande scénario na ye ezambwa kela te le quoi na landi te siko mbokela ngomboki na nani c'est ça. A jouer, malobe kutanaka. On comprend. Yango mona balobaka a des fois makambo to sala ka théâtre ezano na ma famille moko ba il kambo comme la biso. Voilà, donc eza makambo nyonso to eza ndenge moko. On comprend. Makambo to ende mo na écran na sigara ndenge moko. Donc makambo ngana lo boka mutu musu pasa lobaki na. Lobaki OK. Vous comprenez? Po eza munoko nzambe te. Mais lelo epesi polémique bambwakela abwakeli ndeko kingani siko finalement théâtre on a pe na tuna o question wana yo za mukolo na théâtre lelo scénario pe komi mbwakela teza mbwakela te ya mbwakela te zaka conception na ya film pona ngana omona na mbwakela te bona yebi te ba muna surtout que yo kozana na chérie nono na yo za à l'aise non et bon ezama ma chérie nono kuna Batu bazana pe na batu na bango ti. Yo zanga o même tezanga mutu. Tout le monde a des mutu. Pas mutu so azangi chérie non et ça la moi ba trouble. Non. Na ebiso bo ba mamelo ba na couvent est-ce que bazana na trouble pe bango bazana ba chérie non te. Te bango ba mesana déjà ba. Mesana eloko ni ba mesana nango parce que zama ina makila. Yo bango ba ndoko yo comme na âge ni déjà. C'est yo na mono en tout cas tigre. Mono mona. Amtete là. Mame pena. Tozo ngana kata émission. Toke tozo kana émission. Obanda oloba malobeza na bi mutu nyonso azala kana mutu. Jamais ndi omona biso wana mutu mo bazanga mutu azate. Mba musu ali ngane ko bimisa mutu na ete abomba ke toujours dans l'ombre. Vous comprenez? Mais biso so to linga bai bagé no to zala na bato. Yango wana. Mame pela ngala tuno question moko. Tozala kana nzonzi pour nzonzi ngeye ko sila. Lelo oyo ba bino na bino bokomi ba producteur na ba productrice différence nini oeza entre nzonzi na lelo bino na bino bokomi ko se produire entre na bandero na bino la différence est makasi pour nzonzi eza na l'art nzonzi bien sûr c'est nzonzi muzila mais autant ka tozo edane le producteur a eu que non que ça filme na obenga ba termes différents bosangani o est-ce que comme quoi groupe nanga ali na sangisi na quelques têtes on est à sunzonzi donc il y a li sungi to benga na lingala bien entre bino na to sungana ne abo bambota likaso eleka nango ne te bambonga mbota likaso eleka nango ba moyen âge pe miki pe zoma mais nzonzi l'équipe nzonzi ezaki la CD nzonzi l'équipe nzonzi ndeboti Iboti YouTube. Yeah. De maman YouTube c'est nzonzi. C'est nzonzi. Donc pour na mamé pela lelo pe nzonzi ekoki ozonga nango. Ezala nango. Écoute c'est producteur. Mais ezalaka. C'est rare et cher. Mamé pela lelo eboye etikala to mona JM. Ezali. To mona SB ezali. Bellard Production ezali. Ndeko na biso dina na pe azali. La douce, hein? La douce. La douceur. C'est quoi ça? Bazalat. Bazo ko partenaire na musala, bazo baksaka ba branche pour musala, c'est ekufate quoi. À l'état de ba producteur bazo na moi retard, bango ba se pointer wana. Ba bengi bandeko. To sali musala, neto salat. Donc espoir à mamé pe là si je comprends bien nzonzi ngezonga parce que ezale loko bondo so likonda bien. Ezonga te, tu as besoin mbongo, to sa musala to zambongo. Oza na besoin ya apinza matériaux durables akoma teka ne pilipili akoma zwala tema babwaka trop alemba na ye ya apinza automeka banzao toza na ye zo comprendre donc tout ça musala pour tous mbongo vous comprendre donc bongo kota la lelo mamé pela en tant que mukolo ya théâtre
opesi pe mingi na théâtre osali mingi nga na benga yo icône kotala ndeko na yo Mama Étoile akendaki ko jouer pa ndeko na esila mais polémique ekoti ndeko Vincent oyo travaillera na ndeko sila bayeli biso ba audio ndenge bande ko négocier pour Mama Étoile ya est-ce que ça qui important bayela biso ngo na TV pourquoi bayena na expérience oyo za nango Étoile ndenge akiko jouer c'est mabe non bon pour nanga na mona ngango eza mabete c'est que eza likamo na kati po bayela biso ba audio wana so likamo eza ite ba audio ya ite moni problème ekoma na théâtre ya ngwana parce que mutu akoma komona koma kwa mutu a mutu po mutu abuta ate biso to bato nzambe tant que nzamba za envie biso to ozala ninga koza jamais mutu a mutu ngwana kelo sa musala musala nanga epela wana miao biso wana jardin ana jardin so ba miao bazanga donc mutu azala rate mutu azala nzambe soki biso toza na pema ndenge moko c'est que nzambe mutu apesa biso pema donc biso toza même égalité alors bato akoma ngana azala mutu ya sila ngana azala mutu abela yango wana epesi pasi soki pe mutu akei a jouer mwa mingi kote kuna akomi appui akomi kolobela akomi porte parole akomi donc yango wana nde mabe zomba yango wana mabe donc eloko na so balongoli o makambo nyonso eza nango te parce que biso to tozosala nzonzi bakobenga bino ba différents groupes to babengi bino bosangani bosali pièce ya producteur au titikalo kini malebo bosali bon mona susu ka même les acteurs major bisadidi abegi susu bino abagisi batu bokutani bosali ezana makambo te ezana makambo ezayite so makambo ekomi po mutu akomi mutu a mutu ozomba donc mutu abengi na musala le ekomi mbamo flatteur babenga renard donc ba corbeau quoi renard hein, les corbeaux et les renards. Un fripon. Yango nde mabeza. So bongo te bon. Mbeza na ngote nga mona na ngango normal hein. So ko tango mona ka bandeko no ba komi batu ya batu, batiki musala o bino boyela. O ba yebaki na bino bolelo par exemple. Batu nyoso ba yela musala te. Batu nyoso ba yela musala te. Mame pela mais to mona bojoa na bango sur scène. Te mais faut bazala kasi bata musala te. So yebile musala faut za na musala. So komi kolongo na musala komi koma muta mutu. Eza musala te. Wonde komi friponte. Ba diembelas. Ba diembelas. Na ndenge collègue no ya Gabi akoma usala musala lelo bo. Atika théâtre ayabo a rejoindre biso na chronique. Na évité wana maman nga iba maman wana te nga mingi docteur Abraham de Jésus ko le poso wapi na le poso wala docteur Abraham de Jésus nde mutasa makambo do so lingi benga kama mama ipela na besoin 50 francs nga oido ka ukomona kwanga tande naza oluli Nedi pende nengo uteli Dubai ano utipe babongi so mwa checking te nga ba so nga ta I love bandam te o mo sali sumu ta evanda la boxeur déjà na sina traînant zo déjà déjà na forme na ke bakata côté yo li bakata côté mais ameka no matana lokolo ya na ndenga bien pino zwango amatisi Nzambe amatisi yango exode zo mer bien go mer amatisi kaloko lango yango ba masu yango olongoli yango bako matsa te te ba ko kate yaka bien ko matsa boete ya ko fanda boete mame pela sans forme. Oh, dans ce sens, c'est que moi goube. Ouais, moi goube. Bon, oui, ce qu'on boit, ça que ça peine que chérie non ça. Condition. Yo comment on va tester? Kasi, pour ça chérie non ça te que Isaka boye une émission. Et vendre comme un peu fatigué. Na éviter bien bozo ka ba problème na mukila c'est. Mame pela olongo liango en tout cas bien félicitations. Oh non parce que bata ba génération na ebele ba ko ça eloko te ou bien yo utso sadi sango na Dubai. Nga physicienne. Donc ce muta sala boxe, ce non ba derrière sala boxe, c'est na travail fort. Na travail ba domino, na travail ba hanchball. So ka ba moroto ko so na kasi uti na sport. Donc beta ngo makasi. Kasi za ma to ko la kisi. Ba so yo okende na université nga na okende na dojo.
Pour bakisa on naza lelo parce que na pour vivre bien faut en physique dans autres. Sauf physique exact en tout cas ma to eza des maladies de ligoso na vie ya moto. Atoza na mbongo so physique ya te au sali rien. Au bela trop au kufa trop. Au bela trop au kufa trop mame pela. To sola no likambo nini oyo zaka na ona ndeko na oya gabi na mona na be mission vraiment yo lo baraté mais il y a zaka na facilité ya retirer yo. Et on n'est pas la même classe. Classe mo tende bino so botuna nzondo on mame pela kwa ba ninga. Non, toza l'école mo mais toi classe monté. Botang école mo mais bo classe monté. Toza école mo mais toi classe monté. Yo za classe ni. Nga classe supérieure. Nga na supériorité donc toza likolo makasi donc na bana mikina biso donc. Tala mais ya tanga ki o dernièrement bien alobi a pesa ko ba respect pena ko yiko koma na niveau ko manquer au respect asa mabete ninga tanga nga sa bien nga tong na sa théâtre na gena pas vie mangwao na kuta bana basi bele kuni pa ma vie mangwao ngapi na gena pa bazonga na banu sa théâtre pa mangwao afana ipanga dia tukendaka tozana ba fille moko na pe bazwaka ye poza ki muke alors je vais bien qu'il avant biso bazui kuna nga sto ba sepele na pa mona ki présence na taille na kuta déjà ba sebele bazara pa mangwao ba na taille te bazara na bango na tout ba jeunesse puissance de ba chaîne est-ce qu'on dit to ba ka ke nonga ni mama epela yango na za peut-être mkono mais na théâtre na kuta ka ba si mususu ba sa de théâtre pas vie mangwao comprendre wana pourquoi tu sors bana te tutani kana bilongi biso to kenda na biso ba mo to kepanga dia ngadi so comprendre parler lingo la kisake kuna nene bo utane gabi wanda lo bana te to utaka na utaka kuna so comprendre na kenda ke pa mangbaou na kota me bazunga te obetaka tu obetaka tu na vanda te na kiti na sola pe na mutu te na sola na chef wana zaki wana après ngana kina ngai pela oye place vraiment bandeko no musu bazaza to yebani te to sola ndeni do yo yebi mutu te kama bando solisa mutu et puis na ndenge ya wana pe disusu ya tango wana mais bino so boya na monde ngwa ki star kasi siko tango to yena guerre ezalaka na esprit ko na okende po daleka bao baza kuna so ko bao pe baza kuna basala ke baleka bao bazala na bango so comprendre yango sko moni to yebani te to sola pete mais na kutaka déjà ba tout pe ba sa théâtre wana donc ngapi na sa théâtre liboso mutu te OK na sa théâtre ka pona ngamoko mame pela batamo boye laksa biso oza famille bota na la famille enya sono manga woko yamba ya koko ulo memba ulo kicha usonga falanga les paroles s'envolent les ya fumba mame pela kasi dazo bisa wo famille na ngati nga famille na ngai enya sono manga enya sono manga woko yamba ya koko ulo memba ulo kicha onende ya falanga mutai mamboka president Tigre pas tigre manager de Lix voilà de oko expliquer nga papa ko eleki nga kabu wana ndi pena famille nga pesa na botami na tata nga mama na ngai na comprendre na théâtre na zali na chic choc luigi OK les restes là ba groupe autogenda ko kuta ko jouer nga za na kata famille te mais nazali ami de tout le monde collègue à tout le monde mame pela oboya ngo ka par rapport à marambo bozwana po bijou la reine atrikaka yo ou bien ndenge bon bijou la reine kolo street ya bela te ce que zaki pourquoi longwaki c'est que zaki était à la kabela ko bela olongwande street wana ici de bela production ekufi voilà donc yeba za neka muleki nzela nazala na nga famille bota te nazala ka actrice normale ko ba acteur nyonso so ba benga ngisa musala mais vous avez une relation bien en de belle vie. Il y a bien, il y a ma casse écoute. OK. Il y a bien. Voilà pire petit dans il y a bella. Comment il peut ba no c'est au ya na SB kalate. Na SB. Quand il y a tournage, oui, na tournage na ngai. Si bon na ngate po bon, na zala ka. Non, jale lo mutu te. Na Jackman. Dans okota na ngana osamsala ngai ka musala kaka. Na ça déjà no c'est. Partout ba obenga OK. Na okende partout. Partout mais son salité Valère Msalé
partout bobenga non o lelo bato musu bakoma opona bisika okende e wana bato wana ezanga te nga déjà epela yaya ntango mama epela bazala benga epela bato ebele wana nyonso bazalaka te bazalaka te ebangiso te ndeko no mama étoile tourné awa tala makambo ndenge ye mama mutu na moto ali ndenge atambolaka te mutu na moto ali ndenge atambolaka na vie na ye mama epela azala ne vérité claire aza boye nde bomona ye so mpe balobi no likambo ya bien te opelisika awa naozela minute ekoka te ozela mpe caméra te mpo na boye bonga nasala baje j'ai la bouche autoritaire donc nakobanga jamais koloba so likambo yali mpo so nasisi koloba osalanga rien so olobi toya na bagarre yoka préparer ring onga na bunda nanga ntina ajo mais oui bon nasali sport mpani mpo nake kobomela yango bana obanga te bakobeta non mama mongala to obunda babetanga masia na robor moroto koso babeta epela na yongi nyonso te nga babetanga te mama epela kozala sire boye te bato bazala sire te ngai baobaye te biso mokongo na se kila na tolo yokoya na tolo te nga na tolo mokongo na se vraimen ekila na tolo yaya tikako wana omona koma kaka ti kokoma loko ozwa mpe mayele ebele boye esala bien na vie quoi esalanga bien na vie mama epela lelo oyo outi koloba ke ndeko osila abengisi oyo ozoke kotourne est ce que ntango ovandaka na parcours na yo ya théâtre ozala mpe na idée mo osala mpe structure na yo kasi nga na sina sala mambo wana botongo epela asalaka golden yo ozalaka te nayebi kozala na groupe théâtral lelo oyo tomona yango su te mama te tokolobeyanaki nga nazali chaîne youtube beta mama epela tv komona ngai ti est-ce que produire ba film non bon so na produire ba film fona benga bino boyo filmer po boyebisa bo randikita azali benga randikita la ebiso mama musala sailanga poto sa elope promotion nga mona na promoteur oza pe na ba pela chou na yo te yo na posa ba pela chou te nga linga biloko wana te wana nde yango ezobebisa makambo batutu donc nga batutu fo bazalaka ba epela batutu nde balinganga wana kuta va bashu baepela mabe kutu te basu balinganga déjà nazo déjà epela nana 2001 badosa succès na Congo te yaya oui ndimwana nayebi te sikoyo omona teke na ntango wana nyonso nazalaki ti sikoyo naza kaka naza de kwa petit vie obunda babundaka te obeta donc ozobeta lelo obo ti lelo naobeta kaka naza mpena actrice ya bashe so batie podium epela otema na obima na sorti nyonso bino badavina baye kai bayesa mosala ti génération oyo eye ya théâtre oyo lelo bomona yango ndeni mama epela bon namona yango kaka eza génération jeunesse mama epela so alobi génération jeunesse seke makambo mabe eza ebele non bon bajeune baza bato mabe yo oza oa jeune fille oza mabe wako kitoko jeunesse wana olobela na ndenge oyo baye kosala théâtre baye na idéologie na bango ya kilelo ozomapa nde bobengaka bo babon kilelo ta kilelo ekotisi bapartout bino botuna batéâtre toyoka bino na makambo basala wana bafilm théâtre kasi bazokanga baactrice kuna te oyokaki yango te oyobenga eza sous-informé sous-informé ndeni na Dubai wifi eke ezongi te menana na wifi nakende makambo ya théâtre te nga nakende parcours ya excellence Jekoko Mulumba de la part excellence sénateur bon natika makambo nakende live mwana bando zonga sunda bata yo moko mais nazoi quand même temps kobeta pe ba spectacle kuna na Dubai nakutana na masala nga sundiata tokutana na salon Chimène na salon Chimène à Dubai donc tokutana wana ndenge nini ayoza na ba siko zoza siko kana restaurant Chimène pe susu nga bi bon luka tokutana te tobenga na lobby mais to soit tenté ya zonga avant biso zega na parcours ya Koko do makambo susu batika nana mutu ke pe mate au pays ça mutu pour travailler fort faut mutu zo moi climatiseur makasi o encadre golden lelo okotala bandeko oyo pe bazo encadrer bana mais bana bazo kende na libebi ndeko no sila ba uta ko afficher bana ne mibale na partout et ça qui on ndeni tango na lobi na tala kité na yebité eloko musufu ko informer nga na yeba na makasi te te faut ça pe analyse non
Yo kamba groupe Golden. Na kamba groupe Golden na benga manzama ba mama tongo mama epela. Wando te ya banu ndi. Bana nga ba ibinde na zote ya bango. Ponga na za mwana nzambe. Meka pena kote ya. Kolakisa mwana nzela kotambola seke yo mo tambola bien. Comprendre yango bana nga baze belé na ba groupe différents. So tali bonga abiso ke nga mwana mama. Mois 2 mois 3. C'est kunje internet. Ok, internet, ok, je vois. Chouké le boto. Oui, na ebi noko chouké. Ah, bambote na mon vieux. Wana pena mwana nga na zuna église, na bani ko nga na oloba ya okomela nga scénario. Avec ça être traité. Mais c'est ma fruit. Ok. Papa oko ala na. Na bani bele. Mais parmi bango chouké ça la fierté na yo. Et basé bele ba ça ka fierté na ngatilelo. Il faut reconnaître parce que chouké komi ni na nzonzi. Ah. Kasi ngai na bien modé ngai ne pesa pena makambo ngai nde mutu na zui chuke na vanse na kiti na yise omela bierte habite menga mela masanga te na église ba obeba église ba na pasteur na bango bazalaki na ye wana wa poza moi lemba na lembati le wana futa na lembati mwana nga mona formé na l'accès ba ça scénario. Pourquoi ça maël ti aiko qui n'est pas modé à bakisi sous maël wa komi le. Ah ouais reconnaître peut ya modé à bakisa moi quelque chose et pas naé. Mais muta ça ba tourner ça ba vie naé bisque so okende faut avoir bon un point. So jouer un point inutile on continue. So ça déjà permet ya modé en tout cas faut maël bakisa ma. On a pas peut modéro. Académie des stars. Académie des stars. On a pas théâtre. Mais tu as bandoko mabengi ça quand même. Tourna, oui. Tourna babilo on est. Tourna bilo. Vous allez être très à l'aise. À l'aise ya jeté. Ngap na tournage donc ba tanga à l'aise. Pour ba ngana ndé na lingaka. Olingande. Na za à l'aise, na vansa mutu kimia pourtant on pesa makambo ebe takano. Ngap maso. Dès que tournage à SB hours. Oh, tauna kende ku ba ya magi ngaba tsenga l'aise bango nyonso tu na ka pena mbali bosu to kutana me isara nga bien makasi. Balboso tourner kuna na tourner. Non, tourner de oza deuxième fois non. Mais pas bien vite déjà tourner. Kuna pena tourner de une fois. Ah, une fois. Ouais. Mingi ndé pas la douce hein. Ah, pas dinana. Pas dinana ndé ya pena trop ngala pako mame pela yaka. Mame pela ba tourner na ba ko na relation mo boyo. Ngana na relation na tout le monde. Tout le monde. Beti dinana makasi bongo. Mais na bien na zana mutu tout dans un problème té. Na beti mabekasi. Même si non si là dans si là to beta na film moko na nzonzingi boye ezaki ya box ezaki ya titikalo kala ngam na zaki boxer ya film wana yazaki mwasi ya Willy ebe soza na image ya film wana kotala te wana pe na image nango te so le film botuna na bevine na image nango wana vraiment na image nango te me Belleville de tourner les films et belé ya mboka. Ya mboka oui, je vois. Et puis la moto. Na tourna kana ba tutu. Ngai so ba bengi ngai ba tutu so bazana les jours en tout cas ba ozala l'aise po to ko solo bien to ko vendre ensemble ti sous ka tournage. Mais ba tango comme ko boya par rapport à ba maladie né ba mbasu ba no. Non, so mtaza malade au tourner ta. Et yo kanaka ki e comment ko éviter ba tournage. Non. Bo benga mame pela ta linga lisute. So na salité non liate biso to yibaraté biso to dans na place mosusu ta pas musala donc so na salité non liate ndé ba koma donc ndé ba koma pena so salité ko liate donc on a préféré na sala pour na lia imagine toi que papa na nga kufi mena ke musala oui mais so na zi musala parce que musala te na kunde na ndé. Donc vous allez déjà un contrat. Nous avons un contrat, nous avons un musala, contrat, nous avons un ça musala. Tolobi li kamba contrat na lina tout na yo attend que mukolo na théâtre tournant banzonzi ngebele mama pela. Est-ce que lelo yo eza bien artiste et comédien azwa contrat ya ko tourner pas imoro boy. Eza normal? Eza normal. Et on a mabete hein. Et non mabete, est ce qu'on est ba solo la faut ba tshela mbongo na ndenga ko lobeza contrat. C'est que ndenga zana a ko tourner sous na groupe mususte. Nde biso to yebeli, po biso to signer ba contrat. Na era ya nzonzi. Ya nzonzi to signer na ba contrat. Et puis nde zana film nyonso yo ko zanga te. Donc tourner le 1er au 30, salaire no ebimona na fin du mois non. Vous comprenez? Donc les bananes ont depuis nzonzi eza mambakala, ya mambasika te. Siko nde komi ya mabe.
Ah, mabende. Siko ata na bien mutu nyonso soit azwi contrat. Na yo faut aussi ça na ye pour résoudre contrat mususu. OK. Vous comprenez? Ceux qui n'ont aussi contrat na ngai to ko ko sa place mususu te. C'est normal. Eza bongo ndezalaka. Ya contrat. Mais neti biso za sa contrat na libre ko sa nyonso na lingi. Contrat auto lobela mame pela. Contrat ya obino bobande ko signer na kala. Ezaki kaka par exemple mame pela ko tourner 5 films. Au signer pour 5 films ou bien aux signer kaka pour na producteur ana chaque film a robando tourner fozala. Ezaki bongo. Ya bino ezaki ndeni on a to comprendre na bato ba otala biso. Ezaki pour 5 films te. Donc ezaki non producteur a solution mame pela na sepeli ozala actrice na groupe nanga otunaka alors tu signes le contrat par mois salaire non eza autant. OK. Parce que yo ba engagé na onatra. Non no si nous on attend au bimo ke côté mususu. Ozo attendre. Ozo attendre. Imagine toi que côté ba ça film yo ba bengi yo titanis vous en contrat. De fou kende kaka place wana. Si mukolo contrat na ese so il y a 3 mois. Yo kandi ngo singela. Ce qu'on il y a 1 mois, il y aura un lobby. Ce qu'on il y a 1 année, pour ils ont vendu ça à mon tour, c'est un bon, pour tout le monde, un bon. Ce qu'on zoom bon, on a qui place au bon foot, on a bien dans à l'aise. On a préféré dans la rana. Kolobalika mwambongo lele oyo balobeli ya madame Sila baye ko senga mame étoile $100 oyo yaki ko tourner wana. Tango yo zoloba mbongo. Parce que déjà tourné qui puis bango ba yero senga. Na habité attend que mon cola théâtre est-ce que ça là. Na bien, mais pesa que des mbongo, c'est mon sala, c'est comme ba secondaire. Donc ça droit. Il y a donc c'est mbongo, bon puis bazon c'est le musala. Hein? Bah est-ce que yo moni pe mutonga ki usenga mbongo. Mais ba communicateur, si la yemo rote mais ba communicateur ba sengi mame étoile. Ba communicateur bino ndi ba to sa mambo la nyose ko mabongo. Comprends? Pour ceux qui ont aussi la route à 5 ans, tant que vous avez vous créer kaka ba pomo boye ça on a sens te. Mais yende fa bo mamoto po baza batuna ya gérer batuna na botika boye muto na yaki ko changa poa. Comme ça to kutana na to sola. Yo déjà 8 ans kutana si la opesa idée. Te. Alors, faut que ton ki bongo kutana pembeni, et si mam en tout cas tant que petite sœur na yo nanga na senga ndenge. Wana yo muto senga yo ko sango te. Je pose na équipe ni. Il est en équipe ni. Barça. Real. Ah, il y a solo. C'est pour cela vous êtes trop né. Copola na mingi na babi. Ba pola. Ba pola ile beze bana. Na Barça. Na Barça. Moni. Na Barcelone. Ah, moni po ba gagner ilobi. Yango comme ba Barça mais liboso ba goza. Te wana lo belo pola yo ko ide na o ezani. Mawa. Mawate mame pela bon tozonga na moi eloko wana epi toshite na biso ndenge olobaki likambo ya contrat wana siko pourquoi lelo oyo ekomi mabe ekomi problème bandeko soki asigné contrat azovanda otourne bafilme na ngambu mosusu bandeko mosusu bakoko supporter ngo tokoyoka bakomisi ndeko wana ennemi na bango yango wana tozobeza mabe po mutu ntango okomi kokoma boye na kati ya société eza su bien te komoboma mosala baninga. Comprends, il faut que tu aies libre. Bino na bino ou bien. Kasi ba oyo bazo linga te mutake ko sala place mususu. O bazo loba wana, o bazo déclarer wana. Nde bat bazo boma musala. On comprend. Alors mutaza libre tant que mananda ka sukoni maya bina ke musala partout lingi a OK sala. Donc aza libre, aza condamné te. À moins qu'il y a a signé un contrat. Mon elo ngona mona mabe. So ezaka no a signé un contrat quelque part. Nde asali bongo en tout cas ça mabe mais soit c'est un contrat pour se sentir libre et à l'aise ko mananda kunaye ya ko yamba ba voice ko solo la ti ko kende place si tournage ezalaki pas tourner c'est quand même un contrat donc azani à l'aise on ça oya lingi méfiance comme lelo na théâtre entre bino na kala to bande ko mona ba tournage emsu bozo lia ensemble bozo mela ensemble pourquoi lelo comme mutu nyonso vivre na kobanga te kasi age pousaniti age le poussani faut moi distance fixer ça là parce que to lia peu trop hein to lia trop donc so ne so na parler na ngaboy to ko lamba la biso tamo lo moi rapide à télé to lamba hein na ya be télé réalité lamba biso na bina sens ba réalité non ten sens que non oyepe na ndako boye to lamba na lamba tamo fufu moto le na yo mais na tournage ba basé belé
kolia pe ya kokabola biloko bato ebele koma moke na sale atolambaki boye ocomprendre so koma kokabola ekoyi moke mais so ozwi mbonga moto opesi ye déjà 10 000 na ye mbamsonga na besoin olia mbanga yo olamba isoso neti nga boye naza trop bio alors so olambi deya baformol na yebaka mwenga yango wana tentira bien pour sanzoto bien pour liaka bio vraiment naza trop bio yaga biliaka bio opesi mbonga sumba olungela makambo bato ebele bazali oponika ye pourquoi mais nga bayisenga na Teresia liaka bio mo pesi conseil ya bien nga na luli tozana obo sans filtre non mona yo mère olobi eloko mo boza makasi ke po mutu azala bien fois liaka bio mami yo pe fo liaka bio kasi na bombi yango ti yango pe na yebi mais yo ko ba no tinda batu te bango ba yebi ke fo ba ndolia yo ko tinda batu ba liaka bio te bo yo po tuni bango ba na mbongo te poani eza fo za na mbongo ebele folia mo lokese folia mo nkoba mais ni cher boy mame folia mo bipolu ndeni bipolu ndeni piki moko ya bipolu te wana nde na yebi yango te mama piki mbisi te mbisa okauka moko ya moto moko bamboto mboto na yebi babiloko kolia yango wana ti mwa makokolo mwa bampose mwa bandakala basesa batubobu akomi donc faut baliaka ngo esalaka bien ebombaka yo matisi makolo boye po formol pepe sa makolo pasi ayo lelo ka makolo formol là déjà et même na cholestérol donc même na cholestérol et puis so kilo donc tant que ça la mfuma mo teza mabe donc conseil ezaka que non sala régime moko ya bien ngo moni na ba théâtre to liaka su ensemble te to comment lia mundu na mutana ndenge na ye na sens wana ezate bo banga poison non ngata yo so zolia makayabu na olia te pona lia makayabu te fonga mona na makayabu wana il faut na filtrer ngo mungu wana to esila après nalie mais on a kuti de muta sala mi na guna yeba na olia na ngati wana eza ko banga ba poison te comment otambola mame pe te biso to abana na nzambe ba bisa biso ata meli poison so za na nzambe ele kaka na frère junior non lokate mutu apesa pe poison biki po na bonzambe biloko neno seza bilo amiki e kota te odendelekani soza mwana nzambe te ozo mbala moko so yo potela ka bato okukuta pe na libaku bachela bo so chela bato te bachelo nde onga pe na mona nga mutu bachela poison na théâtre te vraiment non na mona te nyanso baloba za lukuta ba ngai nde na lobi nga non na mona te ya solo yango ba poison za baje ni mo ka poison na sango c'est zango poison ko boma te pour poison so lengo na ba tshelo poison na minute faut de ba de changer poison ba tshelo bana na place ba oliele poison ti ozongi na ndako ti olali bon c'est ça donc yango na faut za la bien na bato pour ba tshela ote faut so la bien ko linga bato ko pembele ba kena nango chiko pululu personnam to yoka poison nga éviter pour si vous avez pas na bango akina ndako nae donc distance est pas na bango tina car maman bango jamais ko tia moi ni poison mais peut-être aputa ka pe na mutuka on ne sait jamais maman ya mutuka pesa ki été asaka ba transport commun so transport commun ba cheka pozo donc le quoi to yebite donc to tika ko kanisaka to tala kaka oyo to yebite to kanisela ba ninga mabete toke na théâtre lelo boye eza ya kobeba théâtre panzana nini okoloba attends que mukolo ya théâtre expérience ya théâtre eloko ngana koloba ngai te na lobango na saka répétition ndenge Yesu alobaka na biso OK Yesu alobaka na biso kaka bolinga na bino donc eloko eboma bolingo eza te eloko Yesu alobaka linga moninga loko zomilinga donc et puis là ticket boso pe masana na ticket cha bien boy on a dit to quoi et ça la bien ko yimate poso yimi déjà ko ti bondoki donc si on comprend bien loko eboma na théâtre eza jalousie te eza manque d'amour bolingwa solo ezate ya bolingwa lokuta o sekana kati na kati kuna mino eza opola on m'a vraiment ta sexe mino ko to pembe mais na kati eza opola donc bolingwa ezate so bolingwa ezali
mambo nyonso eza te moto aosala moninga ni mabe te so bolingo eza moto aosala moninga ni mabe te so bolingo eza te carrément mabe fo ekota elo mwana olobaka na répété kaka oyo yesu alobaka po yango nde eza motuya na mokili mobimba na bato nyonso tu apa bolingo nayebi te soki eloko mosusu po mbongo butu eleki nango bolingo te okozala no mpiaka me ozala bolingo na moninga parce que moninga wana so aza na mbongo asali yoka nayebisa yo yo soki nalingi yo na motema na nga mobimba ata na mpiaka yo so ozala $100 okabelanga ata 20 te ozo comprendre parce que soki naboyi yo naza na mbongo ntina mbongo ni okesombaka biloko ti esili kasi fo lia yango na bato fo ozala bolingo boso ozala bolingo te olia yango na bato osila nango yo moko opola nango na ndako ti ekomi mbongo moyeke mbongo akisi oyo akabaka te aliaka na bato te nzoka nde bolingo nde eza te akabaka te aliaka na bato nga kasai ke Dubai outi okenda epo oyo retourner na SB nalobi Dubai outaki nakanisaki batindaki ona na po ya retourner na SB te so bakotinda nga eza bien ti osepela okende eza voyage naki mosala ti na voyage trop est-ce que bike na voyage trop na voyage trop oyo na moto atindanga te na théâtre na voyage trop na bata théâtre ebele bayebi to voyage bango de passeport epa na ngai eza premier passeport te yamba liboso na mata avion te na voyage trop na voyage première fois na matière avion na matière avion première fois ngai moko ba propre moyen non moko ngai moko bon deuxième fois troisième fois na matière na deux voyages moko esalinga bien na vie voyage ya mama Olive Lembe Kabila na voyage ya Jikoko Mulumba voyage moi bien honneur donc ok pour paiement na kaka kudi mpila ina 20 kumkina ya mama Olive wana okenda wapi nakendaka 3e édition ya non à violence à la femme na Bukavu première bateau liboso on va voyager avec maman Olive première catégorie voilà on se retrouva quand même oui on se retrouva bien mais pour ça na bande ko belé baloba ba se retrouva te bakendela makambo na bango ba se retrouver te nga na kende voyage na accompagner mère na ozala na ko se retrouver te ndeni tango yo kaka bato ba oloba ke Belvi a bonga na mbongo oyo azoipa Maman Olive eza bien Maman Olive abongisi ka Belvi te bato belé ba bongi na sima Maman Olive Maman Olive abongisi bato théâtre belé ebele oyo babongi bakomi na vie te bien mutu nyonso te to mona pe belé ba oba te mama tika yo kende yo kenda kinga kati te okenda kinga yo so kenda kinga kati expliquer biso ngana kenda kinga kati mbala mbala expliquer biso donc tozonga bien tonton tozonga déjà luka de mutuka moko po ata ba kitso na point na fo emema na biloko uti na kinga kati na parler moko mama Teresa ba ya olela bo te ya mutalo assez faire déplacer après ça argent de poster mais faut tout ndimaka te se retrouve po na ndoto te na kisite na magie te pozwa accès à bongo ngana se retrouve ngai donc bandeko ba se retrouve te po ba yeba kolia ko bomba na yebite so ba liaka ndenge nini biso to ba 32 ans mais na yebite so ba liaka ndenge nini ngana lala na lupango na somba na mbonga Maman Olive naza bénéficiaire ndeto za naza pena bénéficiaire ya solo donc lupango eza na 15 ans très bien 15 ans lupango na 2010 nde nasombaki yango avançons c'est intéressant ok voilà nabelaki mbaso Maman Olive pena yaki ambulance tina c'est nani HJ soins appropriés numéro ya suka ya hotel ya hôpital wana nde chambre nga nazalaki patient ya Olive ya Maman Olive donc nazali pe na heureuse na bimi wana atindinga na oya lisusu po malade etikalaki bango bakoki te otikala noko senga te muta sengelo mbongo na TV ou quoi te non la sina muta sengela mbongo te mais bato balandaka émission nde tolobaka bapesaka biso bambongo bapesaka pe batindaka bapesaki pe batindaki yo mo ondire batinda mbongo na yo epa bato ya théâtre mo be ondire ba mela yo ekoma te mais ti siko bazaka mpiaka te soki bazwaka pena c'est si ko ba mpiaka est-ce que mbongo ngo se multiplier kaka
soki bazalaki ebele sike bakabola ndambo balengi nango kaka bameli masanga esili basombela mba mais c'est sila nango ngai nazali nango zona kaka donc bakozwa nanga kaka na bito excellence je ko mulumba naki soso ya mboka donc nazwa nanga kaka en même temps tigre tigre zana pembeni na lengo président donneur donc nazwa kaka azwaka te azwi tika lelo ye ya sepela ekotaka te ekoti biteni ya nzoto eleli kpekete yazulema Maman Thérèse se retrouva tendenge nini na kabi nzambe ba se retrouva bazalaka na sincérité bazwa wana za mama nzo mama aza mama moko bon bato bakopia pe baza azaka muntu nzamba tindela biso na mokili boni ne sala ke bokata ba voyage ba dini non bato bazeke belé fo bato mususu po imo loba boze belé c'est pas dit ka bino nde fo na bana kotambo na bino fo na zoka pe ba équipe mususu bato bino bato théâtre bokotsa désordre kuna kasi on a le manque d'amour c'est bolingo ezali c'est bolingo ezali songi ozala te bakofunda na te bakolingana ya solo yango nde na lobi so moni mutao section ya libanda mino pembe mena kati mino eza ya pola po bolingo eza te so omoni moninga zo kofunda moninga afunde pourquoi po balongoli na musala ba remplacer est-ce que bako doubler mbongo po kofunda moninga non le contraire kutu do batalio de la bio ya mutu mabe olingi batute olingi yo moko nde odondo vous comprenez mais ils ont encore rendez balobaka ya mari le panier circule encore yango le monde batutu fo baleka nzela wana bazwa tama bénéfice belé eza pe na badusu pe babenga bango te baluka numéro na ye peut-être est-ce que comme là pe basenga numéro mutu te te nga pena basenga numéro pe batebeli bana ngote numéro na yo ya téléphone oui abia nga pena sengi mutu kinga numéro na moni na zuti na côté na YouTube na tebe émission mama epela na zuti numéro na nga bien numéro na ngeza na populaire donc quand on pesa ba numéro donc pokutana na mère ezaka ke non mère kutuko na ebite so za numéro na ngapi na ebite so za numéro na ngapi benga nga pena pelle mama tunga est-ce que mama pelle ko accompagner ko tikanga mama ndena vandi bonangu na msala te mama na ketikanga ngayo ndito kindaki na zaki pena pelle na yebi donc le kanu na nzela mutu te ke ovana na dette morale bonne na zimwa muke na nga na obima na katele te non yo moko pena appel na nga mo pena zwango mais ce que ezaki pona nini parce que bandeko bele bozana bango botunaka bomona nanga mais exactement ou bien ezaki moko banda opesa ebele baomonaka epela pa oya obénéficier te yango ezaki boma muteko soki ozokende bakoyebisa bato nyonso ke yo okende ntango bakobenga okutu yo mpo ebiteke babengeli o nini ozo comprendre donc tout moi avant d'acquérir un secrétariat ayoki idée ya mère comme ça tant menga nya ndo benga ya dévancer rien comprendre donc batu balobaka kaka ndenge batu biso conception mutu tanga ozwa idée ko sala likambo mutu azala te c'est pour cela nzambe tanga bande ko sala mokili na azaleka yemona ba ange Mamé Pela, merci beaucoup. Comme na biso déjà na suka, il y a émission na biso ya lelo. Na ebite nini okoki koloba na ba fan tout balingaka Mamé Pela. Nini ozo bombela bango lelo na théâtre pour annoncer que loro mo boye ozo banda film na yo. Je teste des langues. Tu détestes les langues. La langue. La langue. OK. Et loro nini okoko yebisa. Yango na déjà loko liboso. On a ici bon on a donc nous préparé déjà film wana pour nous se peut nous comme d'habitude biso biso batu o to kimanga mbangu te to tambola na cadence pour te ba ko denda Masia na robo moroto ko so bolinga ka nde bolinga ka bo consommer toujours ko zanaye parce que yi azala na vérité so que yebo azala kwa ala kwa mayo océan banai badenda te na ebitse na za mona moluka ya ela mana ilamba na forme na comprendre donc on est dans la démarche na action na bien moi na TV na mona omona na tambola kitoko te na erozaka Mamé Pela moi liputa moi ni mwana susu mabe koleka donc la mane la fashion bonne na omona obwe moi de et la mane la maison action ngo parce que action elambo ezande zela ton hôtel mati bon
conteneur hôtel et maou la tradition ndeni pe mutu akoko tambolela yo kuto lati talo fo tambola sous bien te na mo yo lekanga non leko peko non lekao jete biso zona bakura otambola te bala so ndenge otambola pas à pas tenir mon bras baso moi c'est toi otambola faut poser il faut colonne no ezala boy il faut mapeka no ezala boy il faut telema boy il faut donc il faut balakisa ndenge ote bo ba maneke balakisa bango ndenge otambola mo ba tambola kitoko te voilà so bane ba otambola mabe donc na théâtre pe senga peu faut na yoye ba otambola ya na kati normalement faut ba otambola ti on peut ça art OK on peut ça art donc oya ko sa pe ki jale lopé ezala na kati ya théâtre wande na ebité oui batende pona zala na bato en place basala raté non eba neni mawe pelo kumisa na théâtre na kumisa mama pela nazala no fanatique mama pela po mama pela imono aseksanga so mo pe no tale na télé so na tali mama pela na tuna nazala no nanyango a mystique na fana mama pela na fanatique buibui ya bui cheka ya bui poa otuni na zaka fanatique ya banani bongo ya bui ya zanani aza terre bon to che na longoli mpandi ya bui bozala trop na che mpandi même ba tout tozana bango trop nani lisusu tanga ta 5 tanga le 5 to bandi ya bui to longoli ya modero na babasi ya modamu wa mobaliti na zaka fanatique ya bactère au ba jouaka bien au ba sanga musala bango kitoko so sala musala kitoko mama pela linga muta musala donc na za fan na so sala no musala bien te boza fan ya gabite bo ma Teresa menga za pomna bango te na Teresa te na rappeler ka po bango pe bazala te bango ngala za na pomna mutu te ngala na pomna mutu te ngala ba de vérité na pomna Teresa ta asa nini susu te bango pe bazali tango yo zo tanga yo zo insister na bakomo na bango makasi boye basali na rappeler yo pe bango bazala bo bazala ka déjà na kalati te baza bato batuna mingi balekaka yo to banene banelo talisi ngo za pièce rare za cher mais bango to zalaka mabe na ebité yo lo baki seki era mama moseka na za fana sika mama moseka ai wa to komi deuxième de ba onyo na tenga Cisco no o konde bango te na be ya babasi kaka ya moseka na za fanatique ya mama loso Zabina ngai. Ye be suste. Mama loso. Na kilelo. Mama na kilelo te. Yo kina na kilelo te ponga na za kilelo te na za kikala na kilelo. No so bunda na biso na sala kikala. Na sala kikalale. Et là telo la teli boza ya kilelo. Te. Na kalabino. To lata ka ngo boye bino ne boye ko kuta ngo bo copier. Eloko asike te biso to lata ka la bionda to lata ba mampa to lata ba supana. Bino bo lata ni. Yango to boye ngo ba sake ni biso lata ngo de ba supana. Vous comprenez biso lotaka déjà nyonso bala bionda bino bola tongo lelo biso lotaka déjà to lotaka ba malo dobe ba dobe biso lotaka ba bilamba déjà yango peza ka tilelo elamba sikana yo ita pa o ba tongo ba biso na mama pela tozo chiter na biso na tanga sunani kasi batika li na tanga malo soti bon 3 etika libe meta meta pinga Ebakata Karine Pala Ezo koma gate te okomi no kende bakisa te to kende to milolo aya 1050 but no tango baza rare na vie te basala ya milo abunda ne abunda wala babagare wala pela yo bo beta na bo beta na pena obunda na génération ya milo kitoko donc mama pela oyeba ya milo kala kalati abota abota te poani te po eza na ba vidéo euti ko circuler ya milo abota te ya on ngana tuna question parce que docteur moi je sais ça va tester robota zanani ça c'est échographique ezemi eza bon moi si toté nani to muntu moko azopesa bato bana boya bobota po msana na boko la bino bango ebela bana bango ba oluka baona ba ONG bazole tambusa ona babala babota bango bazozwa vite pourquoi faut bato nyonso babota pourquoi po mutu apesaka bana eza mutu te eza nzambe soki epe epanganga te epeso ligoro doko yeba
Yo kasi mwana me bapi oligoro. Bapi so ligoro do. Mwana na ndako azalaka makeli kwa. Makambo ebonga tenyo so pesa kana se. Nzoka ndi mwana na zala ligoro do. Nzambe mutapesa bana. Et puis na makasi na moko ya kopanzana. Ah, maman pela. Kasi kopanzana na c'est sur bateau ko kamondini. Continue. À vous la parole. Bon. Merci beaucoup de votre tenue surtout la. Ah mais au côté non, natiko likolo te. Yo okina biso likolo makasi. Mabe. Ote aussi si ide na yo te. Ide sili. Ah, kaya kopanza. Kopanza na ndenge nini okoluka mwana. Nakoza pe na chérie nono nde yo za. Wana papa nono na biso. Wana kutu za mamba olobela te. Wana pe nande chérie nono te batteur intelligent les breveté sous kantoka mibali. Présentable. Non, ça nga bien makasi. Po ça ba misupe ba bomba ka baninga génération no ba. En tout cas ba ko bomba abomba yaye. Abomba yaye. C'est que abomba yaye. Nga na bomba nga te pour aza libre. Donc ako yamba yo ata ba caméra zana bo bata mate. Ah, yo mona biso te na TikTok. Na karaoke na mona bino. Ah. Totalaka na ye totamola na ye ba mapasa. Déranger na ngoyo te. Ni déranger nga comment? Donc ba ninga ya génération na o bozo exemple maman pela. Ata pe na bino. Kuna tozana mobile po mobile ko bombe na sali pekate. Mobile pas bomba côté c'est ça. Bomba côté po so yo zo bomba ye ya bomba yo donc obimate. Donc faut présenter ande yo présenter biso papa non na biso. Wana bokulaka te. Bokulaka pena. Bokulaka penza to comme na biso asuka mame pela tangi batu na ye bongo musala lelo sila na Bellevue bazo sala eza kitoko mingi eza bien ba sala bien ne bandeli ba bandaki bien siko pe ba okende bien po ba problème ya nango te ba ok bien ba ok mo bien ba ok bien ba okende bien ba sa musala donc wana eloko oyebisa Bellevue na sila te na nde batu musu bayaka ko s'attaquer na Bellevue na sila na TV ba continuer ba sala musala et puis sa valeur ya musala na biso. Vous comprenez? Ceux qui bango baye, c'est que batu musupe bazalaki. C'est que batu musupe bakoya. Vous comprenez? Batu pe bakoya kaka baya osalaka musala na moko to salaka. To boya batu te, to boya batu pourquoi? So boya batu mabeti. Faut tout ça musala. Nzamba bi akoyi kozwa yo atyo za na maîtresse ngana za élève na yo. Ya na ngoma beti. Eza na mabeti po yo za na maele ya kolakisanga. Ngasi ko na komi muta kokanga po ngape na sala ni na olakisanga ba oba okitana. Bongo te? Bongo. OK. Likambu ya baninga ba okumisa muninga na bango wana nde otelemela ki yango boya ki penza tozoka bwana na biso. Namona ba orchestre za na ba porte-parole bon de bien. Musicien koza porte-parole ya leader nete. C'est faut pas bon ce que porte-parole musane ezani. Ah donc ma Teresa na Gabi batika misala. Non, ngala na bina mutu atika te. Ngala biba porte-parole bazala na orchestre. Soki andimia sala na musala wana. Asa leza musala ti. Musala ezo futa mbongo yo boyo ngondeni mwana yo. Mais batiki théâtre yo kufeli ayo tali biso. Non, même temps ba triplette. Ponga na sa théâtre na sa na musique. Telelo ba koma rare na théâtre. Na binga na sa rare na sa théâtre na musique. Nayebi na musique mame. Alors quoi? Kala mingi te to un événement ya ba karaoke déjà to bani ko yebisa bino ke non bientôt wana les karaoke les karaoke to ba déjà ko préparer ba nzembo to bete la bino susu na 4e édition hein bobeta wapi wana funa natala na niti natala na carnet na yo te nazana wana natala lo tala ko ouais les karaoke les choube obengisa na théâtre batutu bayati tout le monde baya po invitation ezate mame invitation to ba invitation to pesa ka likwa ba faire part pour te bi etant mwana muntu na zoya c'est aina moi cheke mais to bien si ba so baya ko soutenir œuvre ya maman Karine Pala zo comprendre présent musala ya bata théâtre c'est ka bata théâtre ba to soutenir bisote yo poko yana muntu no libana na ko bengisa pe vena nga chus aya ko soutenir nga na ko bengisa pe abe musenga ko soutenir nga donc ko bengisa batutu ba ko soutenir parce que ça œuvre. OK. OK. Mais t'en fais pas de bien. Là, Mamé Pela appelle sa programme naie sur karaoké oezo banda. Merci na bino nyonso o bozo tala, bokoti, bo commenter, bo aimer nombre de partages à la vraiment belle tozali na epela moto tozo kabwana biso déjà. Appelle ça moi liloba na pour na émission ya lelo fait
émission na biso lelo. Bon, continuez toujours à s'abonner à la chaîne Abisso Hot Basquille. Donc, awa ba information bio to awa information na source. Maman pela olobi eza jour nini omoni? Eza les 5. Les 5 hein? Oui. Ah, OK. Donc ba fani ya maman pela o balinga maman pela. Bo mona ye wana les 5. Baya mona maman pela ninga zala quoi. Po acide déchaînant kama be. Mona kana podium de ngayaka. OK. Donc soka loka maman wemba te donc aya lokola epela moto kaka. Mama Wemba. Mama Wemba. Papa Wemba kenda totika na mama. Mama Wemba, ouais. Yango lati makasi. Yango na lata makasi. Pona zakadia mwana molo kai. Elamba ne. Elamba ne lamba. Ata mwana molo kai ana lipapa toujours propre. Propre. Wana nne pina ko tetolonga bango. Mais ça linga bien to sali émission e bandeti suko oleli mako pas te balongola ketch. Mwana yo. Ngana kitaka tina se. Il y a un problème dans la télé. Les conditions physiques dans la télévision, on peut s'en mongo. Ah, ma mère. Oui, il y a un toka. Et puis il faut aller à la sport, on a un sport. Et ça coûte bien. Voilà mbalasi. Oh ba te belé ba lo baba mero yo si ba lembi ba fatigué. Voilà mbalasi. Nengeni mbasima. Voilà mbalasi. To ça programme. Oya kutanga pena bien dobo, bien dobo, bien baga. Sparring atana mutu moko ye na ye. Comme ça comprendre pe lazarande. Nazwa tante, nazwa taomela physique. Na mela nga komela. Nga zaka gaya. Nga zaka pena gaya mutu mukie talanga misuni minene. Eloko esala nga nazala na tayo parce que na kota ide na box. Tant na sali physique mama ona na nyongi nzoto. Na pesi nzoto passe. Pour le les bien. Ozano pe la misuni o kati ateli bu. Ay naza pe nga kaya dessin. Nga kaya dessin. Bon on nga kaya dessin sans écriture. Sans ba courbature, sans ba géographie ba vie. Ba géographie. Na lobinga. Ayo. Na lobelanga nga na lobelanga mutu parce que nga moi je me connais qui est Pela. Je me connais vraiment donc qui non le bela mututé pour na le bela mututé bambote belé na chéri non batteur intelligent le breveté sous kanto kamibali otai mobali binzambi azaki mobali aboui nzamba oh oui nzamba ka mobali nzamba moi c'était asala pena voilà nzamba zaka papa yango pour monika papa zaka likolo maman zaka na se la mère qui donne zaka likolo la mère qui reçoit. Mais maman papa pe ba comme maman ba wana za ba vie na bango na mokili na bango ba continuer ka bongo pour mokili suki zai maman pe la mokili suka e ba ba kolela pour mokili elenge koya mokili ebandeli na mokili suka non yo tango ke ne pas nzame pe non saleli elenge mokili bu donc chéri non batteur intelligent sukato ka mibali ya ba mbote be na staff na ngaba na ngungu bazala toujours pembe na mama ba boga ba garçon balenda otali moi mobali oh moi na mama pele po wana ba trainanga vraiment donc ba mbote na bango belé merci belé na Jekoko Mulumba sénateur alobi yende mutu azo salise pela ba tour ba mona ka danger monde mona ngo danger biso soto mona ngo danger tant tout ça poser pour Jekoko Mulumba azali donc excellence auto betsanga tout agaya ya Dubai bientôt na compte théâtre na compte théâtre na ketambo na mai na sa tourisme kaka na tourisme avec 40 personnes de Kingabwe na 4-4 Jekoko Mulumba pape wa danger wa mystique le millionnaire wa danger tout est ma biso comprendre na sisi mabanga na ngata ngani mabanga ko vanda po vanda adrissa motomètre angbanza mabeba zibeba toujours babi salon José Mapouya na Londres babi salon na depuis 1985 tilelo salon José Mapouya ezala kaka donc bambote belé na les amis de Dubaï hein les Dubaïaises bango surtout bambote na bino belé to respecter kaka mibeko tozana bolingo tokokisa bolingo po tozala kaka po tozala kaka tokokisa ka bolingo eza mwa pasi faut bana na un so comme de na 7 c'est ozolena tango comme na 9 faut comprendre que bolingo zani donc bambote bene batutu conseil za ke tolinga na biso tout ça na mabete ouais batutu na bato botalanga na ba fai na nga tolinga na biso surtout po totambo na bolingo tata bambote bene na bana liloba babi prophète comme Paul Dominique ye monde tata ya mama ipela donc
prophète Konde Dominique babi mwana liloba solo pela ya tango ya kala donc pene mama safala zawana oyo azopesa libota kimia donc mabota nyonso bakotala yawe bayokisa mapasi te na ngomba mobimba na bule na yawe merci. Merci beaucoup. Donc comme la mission on peut télé ma poto mon appena démarche wana la mandolo baï. Au premier temps batu na bandeli mame pela. Te base na mukono sa mannequinage. Bon tout les marins. Ouais, tout les marins. OK. Qu'est-ce qu'on dit? Bien habillé. Toujours. Ça va? Ça va. Otali na sima. Non, Nathalie. Otali nini na sima? Te na kase. Okasi na longoli coup de gaz. Te na mo pena geza yo mama. Te ngaba na misalanga. Mama bizala mbanga pena bien mafuta mbila. Ngala kaleka chuste. Na mwangola. Mwana ba ngola mbana mafuta mbila. Ya onde sa biso to za tile lu garda biso. OK. Ouais. Na olia bio. Na bio vraiment. Moi ba bimbala. Biloko na mingi na tanyeli magana kinga boa. Événement du siècle musique babi l'orchestre. Événement du siècle musique to consommer toujours tant combat. Merci beaucoup Mamé Pela, merci Bozaki et Belé à Rolanda. Émission vous avez droit de savoir na chaîne Abino Hot Baskil. J'espère Boseka qui est Belé pour Mamé Pela. Après Sarah Mote et puis à Kangi Saraba Pandi. Donc merci Nabino Nyonso Obo Talaki, un grand merci encore à manager de l'X Papa Tigre. Merci Naba base tout o balingara CPI. Merci Nabino. Mais batubaya ko bongisa loposo, boya ko bongisa loposo. S'il vous plaît. Nazo ke bande ko nga mawa. Bo docteur Mogi Joza wanati. Ya. Nga so na lobi na nga na tanga nga komo na te komo no paste. Si yozelanga ni na bwa ka po ngani mo bwa kya solo. Babi docteur Abraham de Jésus loposo elengi. Soki tembe. Olulite olula. Et puis bazo tinda batu na ndenga kuzu boke na kosoma ba produit docteur Abraham de Jésus après botie be ticket na bino mais boye ba originalité ils a docteur Abraham de Jésus c'est pas bango hein otina mutu na ndenga kuzu akesomelo mafuta akesomelo savon yaka kasiti obeba na batu kwa ni kwa linga obeba na batu kuna sima ko bongisa. Merci beaucoup l'exode azaki si ba caméra. Merci. Exode combien? Exode combien? Exode combien? 33. 33. Bon, quand on a 33, on va s'en rendre compte à 45. Vous n'avez pas la quantité. Merci beaucoup. Tout le monde a dit la biso na émission Ekoya. Bye bye. Bye bye.